Bienvenue sur ma chaîne Eyokani Télévision. Merci à tous nos abonnés fidèles de cette chaîne. Merci pour vos suggestions, vos conseils ainsi que vos remarques. Ça nous va droit au cœur parce que ça nous permet d'évoluer encore mieux, davantage et chaque jour. Merci à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Sinon, n'hésitez pas de vous abonner car vous ne serez jamais déçus. Vous aurez tout le temps les nouvelles de tout ce qui se passe dans le monde, surtout précisément ici à Kinshasa. Vous aurez les informations. Je reviens aujourd'hui, vous avez vu déjà par les photos que je parle de l'affaire Mami Chibola. Mami Chibola aurait passé sa première nuit à Makala. L'accusatrice de l'évêque Mukuna, que nous tous nous connaissons, Mami Chibola Lelo a se retrouvé ici à Makala. Qu'est-ce qui se passe? Justice de la Rakito Rope Sengomingi Okinde. Car s'il faut y se tenir pendant que le procès n'a pas loi il faut respecter makamuni il faut ça la faut comme la manière moko ya ko vivre o ya ko permettre à ce que o ya ba ko toucher les sous même loi o ya ingo pesa yo rendre justice pour que lobby kanga na lokolo. Mami Chibola, la vedette elle est devenue vedette depuis quelques moments. Na affaire au mukuna ba yambi na ba télévision na ba radio pe na ba chaîne na ndenge. Lelo Mami Chibola na bengata Mami Mukuna. Mami Chibola se retrouvait sous na cacho na Makala sous sous mandat d'arrêt provisoire. Pourquoi? Parce que tribunal les a dit qu'on reprochait Mami Chibola d'avoir filmé pendant le procès. Nenge procès déjà ba yokana ka izalaka huis clos. Mami Chibola zaki sous na droit ya ko filmer soit azaki na droit ya ko filmer mais ko garder yango juste na sphère moko kaka privé et ba ko bima en dehors ya batu oyo bazali concerné na kati ya dossier oyo soit les avocats Mami Chibola na Mukuna ou bien ba avocat Mukuna entre ceux qui sont là parce que article 9 il y a code civil oyo protégeaka également la voix, les écrits ou tout autre élément qui permet d'identifier une personne en particulier et Pekisi a publié les sous procès wana parce que déjà ensemble bazwa qui compromis ya ko la procès wana à huis clos parce que mutu nyonso en tout Congolais a le droit de protéger sa vie privée l'article 9. Article 9 il y a code civil mutelobi que ils ont protégé la voix, les écrits ou tout autre élément qui permet d'identifier une personne en particulier. Donc, article 1 et si namuku na droit ya ko senga ite procès nae ezala à huis clos. Donc, au préalable, ce qui Mami Chibola a filmé et qui a publié sans accord, il y a partie défenderesse, Mami Chibola a causé problème. Yango bazuye nanu basimbiye nanu ba condamné te nanu basali le côté mais bazuye nanu batie sous mandat d'arrêt provisoire jusqu'à ce que basala enquête ba prouver que ba photo ba enregistrement azwa ki topé ba vidéo asala ki ezali kaka etikali kaka na sphère moko privé et limité sinon tala esika wapi Mami Chibola zali kopesa lisusu Mukuna raison ye moko bon a kopesa ye raison na faire wana te mais na faire mususu parce que ce qui peut Mukuna a se décidé à funda ye na justice disant que à protéger vie privée na été pendant que bazalaki déjà se metaki d'accord et puis l'article 9 du code civil et pesi droit ya koyeba kozala na vie privée na ye wana et communique mususu parce que l'infraction sera retenue si le document yoka. L'infraction sera retenue si le document publié relève de la sphère privée et qu'il apparaît dans la sphère publique sans autorisation au préalable. Si le préjudice est important, Pascal Mukuna pourrait réclamer des dommages et intérêts et le principe de la vie privée s'implique si l'élément est publié sans autorisation au préalable. Donc, Mami Chibola a commis na maladie à filmer makasi et matie ti a ko filmer procès oyo ba pekisi a publié yango te pona nini ko filmer procès oyo ba pekisi soit ko zata audio mais ko kabola yango te parce que ce ko kabola yango de na moninga na yo oyo a pesi yo azali cité te ou azali parmi ba oyo te bazali cité na makambu oyo c'est que ou exposé yo moko problème na yo na bongo Mukuna ko porter yo plainte na ya dommage et intérêt pe donc et commis affaire ya Mukuna contre affaire ya Mami Chibola Mukuna peut apporter Mami Chibola plainte et c'est fini comme ça
tokokende na vague wana Mami Chibola ko dédommager mukuna parce que a publié vie privée na ye, peu importe à la présidence à la nani mutu nyonso na droit à vie privée ata yo poza na ndako. C'est vrai que biso ba congolais toyebaka mingi mingi ba droit na biso te, mais droit mukuna na parti wana zali na droit. Pourquoi? Parce que bayokanaki ke likambo ekozala huis clos. Mami Chibola azui a filmé akaboleli soki baninga soki pe banani, donc ye quelque part bazo brandir, surtout parti défendrait ces brandir l'article 9 du Code civil qui protège également la voix, les écrits ou tout autre élément qui permet d'identifier une personne en particulier. Donc, quelque part, Mami Chibola, yemo kwa mikoti sinakati ya problème o eka esengela kite. Mais kasi, balobi lisusu boye, quel que soit le sort réservé à Mami Chibola par rapport à ko publier procès oyo ezalaki carrément à huis clos, rien ne va influencer les verdicts de Mukuna. Et le remorte est influencé na tangela bino. Quel que soit le sort réservé à Mami Chibola, rien ne va influencer les verdicts sur cette affaire, sur le viol. Dans likambo ya viol, ekotika la ekozala influencer parce que Mami Chibola a na berenge peka Mami Chimukuni zaka ndenge moko. Mami Chibola a publié makambo ezalaki à huis clos. Donc et le comment il changer yango et causalité, menace de mort et détention arbitraire des documents parcellaires du défunt mari de l'accusatrice. Donc, le membre de la TGI Gombe se donne 10 jours avant de prononcer le jugement dans le délai requis. Donc, normalement, dans 10 jours, du côté Mami Chibola a publié, peu du côté Mukuna, le lenga fundamaki. Donc, les kamonabiso ekozala, le lenge wana. Yango netoye ko yebisa bino ke Mami Chibola depuis lundi, depuis mardi, depuis hier, depuis lobby na pokwa, azali na maboko ya ba autorité, akangami non pas parce que quoi que ce soit esalami to asalaki, mais mingi mingi akangami parce que azwaki makambu a respecter loi te. Il a respecté des lois te par rapport nango. Nde bakangi parce que a publié procès oyo ezalaki à huis clos. Maintenant nous peut preuve nyo se bimité parce que ça l'enquête jusqu'à ce que ba prouver que eleki déjà sphère privée et comme la sphère publique. Ce qui est commis bongo mukuna pe akozala na droit ya comporter Mami Chibola plainte pona atteinte ya vie privée na ye et qui a publié alingi ya sambwisa ye to sala ye bongo na bongo. Donc bato pe baye baraté bozalaka makasi na kopubliaka bato boyeba ke article 9 wana ekoko kanga yo pe tango publier makambo ya mutu to vie privée na ye na ndolenge to lolenge mususu. C'est vrai que biso tosalaka musala oyo tozali na ba limite na biso ezali esika wapi pe tokoki kosala ti musala na biso, mais yebaka ke soki o exagéré l'état ekoko kokanga yo pona koyeba ko porter atteinte na vie privée ya mutu. Conseil mukela Mami Chibola kozala ke Mama zala posé, zala calme. Procès ezali makambo ya lolenge kili. Et ko tourner na minute mukie e balukeli yo mofundi motikeli na kati ya kasho muto kenda ko funda bimi parce que jugement ezalaka na bandenge ebele. Bazotala pe comportement na yo bazotala ndenge na yo kozalela e ko pesa pe batu raison to pe tort ya kolobisa yo ke osalaki yango pona kolinga kokoma vedette, osalaki yango pona kosala bota ko zapeli kambo lokuta et ko ke na défaveur na yo yango zala poser tika makambo ba sortie médiatique kili tika makambo ya ba ko postaka n'importe quoi jusqu'à ce que makambo ekatana na l'état si sa makambo bongo sima nango kozala na tana onyo sokosala onyo solingi parce que ce qui ebi ko influencer jugement ya jury kuna et que yo perdre au monité que ma plein. Alors, sois calme, ressaisis-toi. Ba conseiller to pe ba bazali ko entourer pene na yo. Ba pesa ya solo conseil esengeli pour que OK na procès na o mala moti na suka. Soko zali na raison zo raison, soko zali na tort zo tort na yo. Bongo ndezalaka. Mais soki yo moko ozi otie bu na kana bino moko omoni ndeni ba finga joueur atia bu na kana bango moko iye moko. Ekozala mala mo mingi te. Yango wana ndelo ko tonto loba. Mais sinon pe Mami Chibola na biso Chibola tika na yo ba sortie médiatique pour catastrophe elekaki na bosolo na politique ti lelo bato bazo exploiter yango kaka. Donc ressaisis-toi un peu tika na makambo wana bosi lisa procès na bino tina suka pour na papa évêque yondo yebi soki makambo ezali ya solo to ya lokuta kasi biso conseil to kopesa kaka
période oyo ezala mingi période ya leçon mpo na yo mpe yeba kopesa yo badécision moko ya vie na yo oyo ekozala inébranlable lobi surtout mingi na makolo ya nzambe oza mwana nzambe akoki kobunga kasi oyo nzambe atya likolo na ye elongwaka te parce que le don Dieu ne se répand jamais de ses dons yango wana kaka tokoki kosenga na yo papa tokoki koloba mingi te likolo na yo parce que toboyi verset ne touchez pas mais wan ya kosimba biso yango totiki yango bongo kasi lokola tolobi kaka ete papa na makolo ya nzambe mingi ekofaire éviter bascandale bamakambo ebele et basortie médiatique pe il faut yeba kokengela yango pe koyeba nini koloba te surtout en public c'est compliqué na mokili ya lelo nzamba guide yo pe akamba yo surtout apesa yo makasi na place oyo na période oyo ya pasi ozali ko traverser na kati ya makala mais ezala plus oyo koyeba kosimba kondima na yo koyeba kobakisa lisusu balobi na tango ya pasi na kati ya prison Paul asalaki ba miracle ebele na kati ya prison pe bazwaki ba décision mutazora ba décision pe yeba ko sala point na vie na ye surtout tant azali na ba situation ya bongo nde pesaka ezongisaka mutu pour comprendre que nini ya mabe nini ya malamu na salaki nini na sala lisusu te nini na banda kosala ozomona ba faille na ba pour na ba contre ekozala malamu mingi kasi longue vie à ACK bokende liboso renaissance lokola toyebi pete soki déjà ba remplacer lokola président renaissance tozoli abanka ba décision à partir ya kuna esika ozali elekanaka ndenge nini place on a pe toyeba mingi te soki nazaki na occasion ko tuna yo nde na tuni yango lelo mais kasi pona lelo to suki ya pona babone na biso nyonso bolembana te bozala wana tozali ko bongisa ko zonga retour na biso na ba live kala mingi te misala nde leki biso ebele on a repris la télévision, on a repris beaucoup de choses. Et ça, vous voyez que de confinement, et ça l'a mis donc tozongeli makambo ebele. Et quand ils sont tozali ko lukandinga nini ko sala ta 3 fois par semaine. Ba live week-end déjà ils avaient déjà réservé to wendo sala live samedi dimanche et puis to luka mukolo moko ya semaine. Tozo bongisa nyonso eleka na malamu pe kitoko mingi. Nzamba mo na pa pambola bino. To suki lelo awa. Vraiment na yembela bino hein pour to suki ça. Maman Bouloba a la bino dimanche déjà, mon couple Bouloba a la bino dimanche, Jean Goubal P peut-être samedi ou lundi, invité la bino kitoro to lu que la bino wana bazo ya déjà bazana nzela. Bo sanate ko s'abonner, ebele na chaîne Oyo parce que bozo la déçu té. Bozo mon abino moko ndeni tozo kende chaque jour tozali ko travailler na koluka ko améliorer musala pe ko bongisa musala na biso pona ko pesa bino oyo bino bozali ko senga biso pe ko sala esengo na bino mais sinon mingi ya nkolo nde muteleki koleka kasi bo bongama parce que ça va chauffer très bientôt batu ya ndenge na ndenge ba ya koleka awa bokomona bango bino moko nde tokutani mikolo ya nzambe amona papa mbola bino je vous aime bye bisous bye